beau s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe o Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yote bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu masiande na bonde boto qui viennent pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est comme ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Merci très chers abonnés. Merci encore une fois. Bino bat bolanda biso, na kata ba salon na bino, na kata ba téléphone, na kata mituka, na kati ya ndaku, ofani en famille, à couple. Nzambe ya lola vraiment apambola biso o ya lingi to kota na 2021 na succès, na grâce, na gloire na ye et na kata notre chaîne na biso tolo na TV. Maman Anna Kalambay, évangéliste Nzamba Pambola yo, ainsi que papa Carlos Zapambola. Toute la famille nyonso wana Nzamba Pambola bino vraiment makasi balao balana rabiso, bao balao na biso bazobenga biso car yono mutuna ozobenga biso te pose na yebite o se retrouver to se retrouver te. Quand l'évangile les autres mais apona ko bikisa ngai na yo pour que gloire à Nzambe se manifeste. Encore une fois, toyambi encore notre invité. Na obenye Nicolo, l'homme à la 4 positions au bat baoko talo late. Na habité séquence au bon monga kati lelo. Shalom. Oui, shalom. Homme de Dieu. Ok, boni. Oui, kimi zali Nicolo azobatela kaka comme d'habitude ndeto barato bandana Yesu. Amen. Nzambe na lola na komisio pozali papa malamu. Bolingo na yo kati na biso ezosila te pe kosila kati na tiki e bandeli tisuka émission oyo na maboko na yo accompagner biso nzambe yo moko sala évangile émission oyo afin que et atteindre bandako nyonso afin que et libérer batu o bazala ki na ignorance afin que et éclaircir batu o bazala ki aveuglé afin que et apporter vérité et puis tes enfants bazala délivrer car il est toujours écrit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que cette émission a franchi quelqu'un qui était lié dans les chaînes, dans l'aveuglement spirituel, dans l'évangile, dans le mauvais évangile, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, abanda kuna bisonyoso, amen, eskozali. En tout cas, ma famille, toko, parce que l'émission de ça, on a cette émission éducative. Tout ça aux entours, il y a parole, il y a Jésus, parce que calamité, notre époux, à ce que vous habitez l'église, au biso tozali épouse naye, ne commence, ne combali, au non bon les moté maté, chaîne ya malamu yango ya kolanda po, kuzoba maté ya malamu, pour que mukulana, nzambe tango tuna yo, o baté na yo kaki tete, yo kaki, pour na maté ya o. Merci beaucoup. Sango boni. Oui, sango ezaka toujours apporter évangile à Christ. À travers les nations, toujours possibilité de visa comme en France, Belgique, États-Unis, mais à travers le média, nous toujours comme en France, toujours comme en Belgique, toujours comme en États-Unis, pour annoncer l'évangile à Christ, pour tout la parole de Dieu, comme notre mission est d'aller jusqu'à l'extrémité. Aller jusqu'à l'extrémité, ce n'est pas forcément un visa aux États-Unis. Et parce que d'autres pasteurs comprennent non sens. Quand la Bible a dit aller jusqu'à l'extrémité, je donne l'exemple à notre pasteur Marcelo Tuna Sialoba, à travers les médias, n'est atteindre l'extrémité de la terre. Il y a le pays où nous avons commenté l'évangile commis déjà. Donc les médias nous facilitent à prêcher la parole de Dieu jusqu'à l'extrémité, afin que ceux qui étaient dans les erreurs, dans l'aveuglement, à la délivrer puis à la sauver. Il y a vraiment mission, il y a biso serviteur de Dieu. Sangope onaye nango ezali toujours
na kati évangile parce que na bimara libanda te nazakara na kati évangile et surtout l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel ni nous memeli biso na kati ya notre chaîne na biso. L'ainsi dit l'Éternel, c'est toujours la parole de Dieu. Tout prophète qui est passé dans la Bible avant prophétiser, abandolo bateke nazomona non, il commençait toujours que ainsi dit l'Éternel. Quand on dit ainsi dit l'Éternel, cela veut dire que cette prophétie vient purement de Dieu. Et la prophétie qui vient purement de Dieu a des éclaircissements, et en a éclaircissement, et en a vérité, et en a lumière, et change. Alors prophétie peut être pas embêté, malgré au monde qu'elles correspondent à la vie na yo, mais toi-même tu verras que suite nango, ils en effet changement net bande ko belé, ba zo ba prophétie ko ou pas ba prophète belé, mais jusque là il a dit ça que mai 2020 raté et simbité. Or que Dieu ne t'attend pas. Dieu ne t'attend pas. Nous avons besoin de mai 2020 a été comme les 31 à 0 heure. A été comme les 30, les 29 à 0 heure. Ça va s'accomplir. Parole de Dieu et le bin na Isaïe. Le kola mboule beta rekitaka et arrosara mabele et kolisara ba fleur et pesara ba fruit avant et vapeur et matalikolo. De la même façon prophétie ou te pas nzambe, parole ou te pas nzambe, jamais ou que ça la retour sans pourtant et ça là-bas effet na ba vie à bateau. Alors prophétie ni va pesa na 2020 où s'accomplit. Bien aimé dans le Seigneur, toroleka kala torotali sa nengeni mutoko ko vivre enfin que prophétie va pesa ke ko kisama. Mais les prophéties qui est donné par Dieu, qui vient de Dieu, peu importe ton état de péché ou de quoi, il faut mon signal lango, il faut mon bilembo lango. Alors prophétie ni va pesa que nazonga ya ko condamner ba prophète. Tant on péché mutu prophétie et alors la médecin a péché mutu ordonnance. Somba qui a pu ça na méthode au comme là. De façon que bic alors yo pesi mutu prophétie au tel c'était méthode nini de vie au tel c'était façon nini à ko vivre afin que prophétie wana eko kisama au pesi mutu prophétie que nazo mono na 2020 aussi là te au comme na mbongo au somba mituka au salabwe. Directement le diable vient pour planter l'orgueil dans le cœur de cet homme. A commis déjà kolinga basi ngano esi la te o mona ngana kuma mituka. Alors à partir de marche wana prophétie sani et dévié et na fin 2020 mutu kezate ni ezate directement obimi faux prophète or que zala qui faux prophète te oyeba ki te ndeni ni ya ko accompagner parole de Dieu na prophétie wana. Lorsque j'ai une révélation venant du Seigneur, tu dois l'accompagner avec des versets bibliques et donner à la personne la méthode de vie de façon que prophétie wana sani et kokisama. Donc il y a un moment où ils allaient koyela na émission malgré ba point zebele to retoucher. OK. Malgré ba point belé to allait te retoucher yango. Nzambe alola vraiment pambola bino Mikolo pena toni pena ko boka batuma mingi te to boka mingi moi Jésus parce que Yesu ndi azali maître nyoso to moi te bele ba boka bat mutango tanga kufi ma boka ya souté. Ko se pe ma boka mingi émission te mais c'est pas mingi ka parole à Jésus le ciel libanga malamu e ko longa na vie batuté. Tes amalamu donc côté ni so rigueur te so monique ono balika une émission ils appellent importante notre chaîne est aux entours il y a Bible aux entours il y a parole en Nzambe yango tu peux savoir merci et papa Carlos Kalamba yo azali et na benga apôtre parce qu'il y a un apôtre dans mon toit ba fondement ba fondement ça va pas mbulna évangéliste na biso to ngami na komba mama Ana Kalamba ainsi que na lité ya moto maman na biso espérance Zambalo la pambola yo bon séjour na Kinshasa Zamba pambola yo vraiment merci encore une fois na maman oya boté la biso maman évangéliste et maman Ana Kalamba maman Thérèse maman Thérèse en tout cas Zamba apeso sous une longue vie au kufa lelo te ozanano osimba koko na bakoko lolo et Nzambe wana tozante nkolango tant au kufa de na âge moins avancé le temps to le laté mais to ko Nzambe parce que Nzambe mutazio Nzambe abatela peso so makasi et c'est que na la serre nasi Nzamba pambola yo
quels sont les points de l'autre le Bélanine? Bon, le lot vraiment, ceux qui n'ont l'équipe, na télévision, topé na chaîne où tout le nacé, et ça pour na éclaircir point moko oyo, et ça me m'a trouble na évangile. Tant que je suis parmi le prophète, le serviteur de Dieu, je ne peux pas laisser réputation na biso ebeba tant na omo na batu ba le kara na ba télévision na internet ba lo ba n'importe quoi ba ça ba n'importe quoi na kanga maboko de peur que ngape nazala juger contrairement nazala juger pardon indirectement à cause na bango ndenge ba lo ba na lingala bike di moko na saki et pola solo lango so ebimi eko kimisa client o alinga ya sumba saki mu. Oui. Il va biquer du moko. Biquet du gars moko. Il y a un pola. Maintenant, on va dire qu'il y a bien zali là. Quand on pola na pe bimisi mon kusu mon pe ça qui clientèle biquet de misan kusu. OK, il y a bien zé belé. Après ko somba almolika wana. Ezali ndenge moko na lelo ndenge na leki. Donc ezali ba prophète na ba serviteur de Dieu oyo ba zoleka leka mingi na média. Pour nakoloba à propos il y a ba orphelin, à propos il y a ba orphelinat, à propos il y a ba don. En tout cas, l'heure est grave. L'heure est grave. Je crois à la prophétie de la Bible, dont la Bible nous dit que dans les derniers jours, il surviendra beaucoup de prophètes, beaucoup de faux prophètes. Il faut bien préciser, beaucoup de faux prophètes. Bon, il y a un message, il y a un mensonge. Bakoya na ba makambo belé, bakoya na ba désir, ya nzoto bakoya na ba na cupidité. Et le temps c'est depuis tout côté en l'an 2000. Ndé eza moment où il y a accomplissement, il y a prophétie, il y a ba faux prophète. Tozonga na makomi parce que biso toza toujours na makomi. Totangi na bandeko to simbi ba Bible na biso à chaque fois na resepela ceux qui bomoni nga na émission bozala déjà na ba Bible na maboko po na ko bande émission te na débit jusqu'à la fin sans pourtant to tanga parole de Dieu parce que on connaît un bon serviteur de Dieu par ses fruits. Quels sont les fruits? Les fruits ce sont de prononciation, la façon, l'attitude et puis langage n'ende au tenir compte que non as un serviteur de Dieu ou pas. Totangi na livre ya Jérémie 14, chapitre 14, verset 14. Tout le temps vraiment malamu, mais je crois après émission on peut reméditer encore pour comprendre bien nini o nzambe alobi na kati. Livre ya Jérémie 14, 14. Et l'Éternel me dit, wana prophète Jérémie. Abi l'Éternel me dit, exacte que Jérémie prophète Jérémie mutalo. Donc maloba nzambe loba mikati na ye na par révélation et puis par vision. C'est les mensonges qui prophétisent en mon nom les prophètes. C'est les mensonges qui prophétisent en mon nom. Les prophètes. Nzambe otali sangai. Ozana boy. Nzambe otali sangai. Donc c'est les mensonges que prophétise en mon nom le prophète. Le biga en général les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Nzamba bi atindi binote, atinda bangote. Je ne les ai point envoyés, je ne leur point donné de l'ordre. Donc je ne leur point donné d'ordre. Apesi bango ndingi sa na tolo bango na lingala ndingi sa wana apesi yo ordre te apesa bango ordre te po bakota na vino baloba ke nkolo la kisangai na vino apesa bango ordre te mais to sosola pourquoi bakota na vino yo pourquoi o accepta bango facilement. Je ne leur ai point parlé nzamba batumta lobela bango likama vino te. Ce qui prophète à l'objet que là-bas a mis ça effectivement là-bas a mis ça ce n'est pas forcément au quoi qu'il y a prophète. Parce que les pitons aussi prophétisent, l'esprit des pitons aussi prophétise. Souvenons dans le livre des Actes, c'est
femmes criaient. Bolanda bango, suivez-les, ils sont des hommes de Dieu. Oui, ils parlaient la vérité parce que apôtre Paul et ses compagnons, qui va serviteur de Dieu. Mais tellement embrayé apôtre Paul rempli par le Saint-Esprit, il a détecté que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle cette vérité, mais c'est l'Esprit des Pythons. Et l'apôtre Paul a tourné, a chassé cet esprit des Pythons. Et l'Esprit des Pythons continue à prophétiser jusqu'à maintenant. Dans les internets, dans la télévision, dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur. Baye bisao boza 10 na famille, beaucoup fa 4. Et ça, forcément, te ou te pas nzambe. Baye bisao que ozalaki na ba faire na yo ekoyaki nzamba nya restaurer, ça forcément te ou te pas nzambe. Mais la Bible dit quoi? Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toute prophétie pour savoir si ça vient de l'Éternel ou non. Alors, tu vas examiner prophétie comment? C'est le Saint-Esprit qui t'aidera pour examiner prophétie. Ou examinons à travers parole de Dieu. Quand la Bible dit examiner, cela veut dire tu prends la prophétie, au tiens on a table, au bandi au la parole moko, point moko par rapport à l'écriture. Et par là que tu vas comparer et puis tu vas donner la vraie réponse. Sinon, prophète ou le belinga vraiment marambo et outil na Bible to et source vraiment ya nzambe to continuer. Ce sont des visions mensongères. Donc Nzambabi, je ne l'ai point donné d'ordre, je ne l'ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Elles doivent apparaître vérité pas na yo parce que balobi ozana bana misatu, parce que balobi beaucoup faraming na famille. Oui, elles doivent apparaître vérité, mais pas nzambe za vision mensongère. Et ça vision mensongère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout font la mise. Bien-aimé dans le Seigneur, tous à la attentif parce que le temps est mauvais. Na leki arrêté pour nous critiquer, na leki arrêté pour nous tanga komba mutu, mais na leki de peur que ngai pe un jour kombo na ngai et à la rassembler avec ces faux prophètes, de peur que ceux qui étaient envoyés na chemin nanga pour la délivrer, ba ki manga à cause ya ba o ba leki déjà liboso na ba internet pour na ko pesa ba prophétie à lokuta pour na ko loba makambo ya lokuta. Bible zo continue, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Donc des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. À qui vous vanda à imaginer la réalité et la mine dans la famille. À créer le nom, et dans la famille moko, nzambatali sengai, bazana ba problème, maman na bonga kufaka, bazo wele le pan. Oui, ce sont des réalités les kaka. Ngamo na zoloba, je suis metteur en scène et puis je suis cinéaste. À des fois par la grâce de Dieu, je crée des films. Hein? On nous dit quoi? De même réalité que tout le monde en a ba film, et ça ba marambo pe le kana ba famille. Alors quand tu t'assois ou imaginer que non na monde ndé tozo kende, et ça na ba famille belé ba problème ba ku famille na famille. Aux yeux au lancer message en internet. Alors et ko ya pe na ndako mongo bonde ko mo bi ça vous mabiso. La luki numéro no abengio au lieu diriger pe na nzele malam prière yo obandi nembalamo ndeko leo bengi beaucoup tu es bien tu as qui na organisation moto qui était la orphelin surtout les cambo orphelin de yango na rochité na mo to était à orphelin tombé bien cotisation tout ça la bo pourquoi tout ça toujours mon même na Kinshasa de pasteur au balai comme matana ba bis côté évangile baté sur évangile té comme matana ba photo ya ba orphelin ba ozo bébé moi ya 3 mois so pe photo ni ba boaka wapi so pa kende ko bimiso e mo na labo ko lakisa moi no ba boaka na 1 mois maman na ya kima vraiment moi na wana peut-être azala qui appelé par Dieu à la prophète na kati ya yo ju photo na o maman ni kuta kufate o maman na ya za envie o komi ko publier na kati ya taxi pour liambon na simana e bi malédiction yo zo porter ndeko na mobile bande ko bo matana ba taxi so qui pasteur moko mati je ne suis pas venu pour na injurer non na pas au baby ça ba kopa ba douter mais na yo lo ba vérité so qui mati na taxi même bandeko bana poto tongo uta poto e Kinshasa soko matina taxi omoni pasteur moko bandi côté ya abandi obimisa ba photo ya ba orphelinat hein ya ba orphelinat ya ba orphelin o bazobela bazosala boy zwa numéro na ya contact accompagner tin orphelinat
ce que vous avez $10, que nous au saladon yomoko. C'est par là que tu vas connaître si c'est vrai à un membre effectif il y a ONG wana, to ya orphelinat ou bien azo lukara mbombo. Même aux anapoto au niveau soutenir orphelinat mona Kinshasa. Je ne crois pas na poto za yomoko. Toza na famille mobimba. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir d'autres familles à Kinshasa. Au lobby alonde kunanga na landa ke orphelinat mona internet mais na CP na tina mbongo na maboko no kende pas maman wana bokende au saladon. De façon que autant la péba n'angozo adresse oui tout ça la bon bande konangai est-ce que pour liambongo l'évangile to liambongo na ministère il faut retenir comme orphelin liboso il faut qu'on le baquet to genda visiter ba orphelin et comment cop oui et comment cop kutu na okato telom de Dieu ezala ndeko moko mwasi Claudia Panzo esiko zali na lema nzamba pambola yo ozola nanga atinda dekoli na dekoli atinda tukole liboso ekite pa pasteur moko X izayi blo ba bébé banini akiopesa pa ba orphelin ngai eyotina nga batine nga deuxième colis ye colis yaka avant mais nga deuxième colis tango ye na zu deuxième colis na bato lokwa na yebaki orphelin moko ezali ma fifi inde tiponga na bongo na che crédit nanga na che appel vidéo amoni carton est placé comme bon atinda ki to semo biloko to tiki ba orphelin ba remercier to samba na bango to fana bango ici parce que biloko ça ti lelo carton wana ya docteur on a sur X ti lelo carton na ekabwana te nanga ya ki retard na éviter phénomène non ya ba fondation ya ba ONG ya ba association oh ba passer nyos na ba biso ngole la biso na ba réseaux sociaux sur na ngobo na zabona phénomène on a évité est-ce que ba na compassion ya ba orphelin tout le monde a besoin angilani na sima orphelin na ibino te meka na makambo bon na rozala clair vraiment na point oyo phénomène wana est avant ozo frappé 21e siècle autozalé surtout 2020 2021 des phénomènes wana et makasi vraiment ils a passé. La Bible dit celui qui a pitié des pauvres. Quand on dit les pauvres, les orphelins aussi fait part. Celui qui a pitié des pauvres ou celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Cela veut dire quand tu donnes à un malheureux, tu donnes aux pauvres, tu donnes à un orphelin, c'est à Dieu que tu prêtes. Nzambe moko osalani a rembourser yo dans un moment convenable, dans un moment opportun. Alors combien plus forte raison? Combien plus forte raison, celui qui escroque les orphelins, ou celui qui escroque dans les noms des orphelins, ou celui qui prend des choses de malheureux, de veuves, à memion na ndaku na ye. Batinda mbongo ke opesa na orphelinat, osombela ngo plasma na ndaku. Ndeko na to banga nzambe. To banga nzambe. Ba pesa yo mbongo. Ba cotisation ba sala po ke no pesa na orphelinat ndengo mesana koleka. Mbongo ane za pizala sincère. Est-ce que pesa na orphelinat ça qui a l'eau sur combien $20. Batinda lo de so memi ça qui mo aloso. Ça qui mo aloso za $200. Mbongo na muso chawapi. To commerce kan botika biloko et quoi c'est mon complexe mo botika biloko hotel mi ngano kanga photo check bakenga ba photo au moins place mo boye ba ki di ça ba sac ya loso hein au profiter pour kanga pas bakangi allez au tin ba photo mon bandeko na nga ya photo boza esclave ya ba pasteur ya ba faux pasteur ya ba faux prophète te boza esclave ya ba tout ko na poto eza fin du monde te. Parce que d'autres personnes croient qu'il y a dans la porte faut balayer à bino mambongo. Ba au leka na ba télévision na ba internet, au pesa ba numéro, au prier pour na bato zo mambongo. Au tinda ba verset biblique. Ba komo benga o komo kanga téléphone, o komo échapper. Au pesa ba prophétie et tomba et tatona ke et tombé juste. Mais suite yango ezawapi. Bandeko en tout cas tous à la vigilant. Moment ezamabe. Na pekisi binote bosunga ba orphelin. Na pekisi binote bosunga ba orphelinat. Na pekisi binote bo contribuer na ba prophète na ba pasteur parce que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Voilà. Mais dans mon cas, je ne peux jamais passer à l'internet pour faire des appels pour na ba orphelin.
parce qu'ils ont mandaté. La Bible dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Dieu m'a pas appelé pour passer aux internets, nasinga aide ya orphelin te. Nzamba benganga na ngote. Na o demeurer na o nzamba benganga. Mandat nanga ezali pour libérer ceux qui sont dans les captivités du diable, ceux qui sont dans les prisons sataniques, dans les ténèbres, pour les amener dans le camp des lumières à travers la parole de Dieu. Mandat nangeza yangwana. Mandat nangeza te na ya orphelinat boye non, c'est pas ça mandat nanga. Et puis l'homme sous le bezani. La Bible dit on se moque pas de Dieu. OK. Tout ce que l'homme aura sémé, il moissonnera. Aussi. Oui. Et puis chacun, tout dans la Bible, chacun sera jugé par rapport à ses œuvres, pas par rapport au ministère, pas par rapport aux communautés. Parce que ngana iskoke l'idée na biso assemble la nzambe toza la souvenir. Non. À ce moment-là, nzambe a jugé mutu na mutu par rapport à œuvre na ezali nini. Tu n'es pas différent avec ceux qui font de l'impudicité. Tu n'es pas différent avec Bakuluna. Tu n'es pas différent avec le criminel. Parce que tu es un criminel en veste. Tu passes pour parler en faveur des orphelins. Mais ce n'est pas vraiment les orphelins que tu donnes. Ces dons-là. Autant de sinda qu'on en a bien. Bana na bazongi classe année. Na mbongo ya orphelin. To banga nzambe. Na opé sabino exemple moko ezalaki na serviteur ya Élysée na kombo ya Géasi. OK. À cause ya cupidité. Amemaki lèpre na vie na ye, pas seulement na vie na tande nzamba frappa pas seulement na vie na ye, mais na famille na ye. Na génération ekitaki tina ba génération à cause ya cupidité. Yo ozozo mbongo ba orphelin. Yo oyo mutu azana mbaso azana problème quelque part. Oyebise que donc pour si là tindelanga mbongo ya 10 chaises, tindelanga $100, $500. Ozumbongo wana okotio na ndako na yo. Yeba kende kuna ngai maladie ozo tungisa ye, estomac ozo tungisa ye, problème ozo tungisa ye, eza lèpre na interprétation à moment où tozali et au frapper ndako na yo. Ceux qui a problème estomac yeba que ceux qui ozo estomac na te à cause ya cupidité ya relia offrande wana. Moi sinon cause estomac bana na ba cause estomac. Ya ngwana ezala ba famille au mona bango nyonso ba bela ba estomac. Bango nyonso ba bela maladie moko. Peut-être eza arrière grand-père moko a salaka likambu moko a récupérer somme moko pour makambo pe bandi lelo te o lelo mema estomac mema maladie na ba vie na bango. Bana ya ba pasteur au bozolandanga, bana ya ba prophète au bozolandanga, ce que oui papa na a un mauvais chemin, même toi tu peux le recadrer. Parce que parole de Dieu d'autant à la suffisante. Na leki a été pour na critiquer. Je n'ai pas cité les noms d'un pasteur parce que je n'ai pas dit aussi que naza vrai pasteur tout naza faux pasteur. Mouto a témoigné à Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, sa mission était et sa mission est pour ouvrir, éclaircir, enseigner. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui va témoigner que c'est lui qui parle, il est un vrai serviteur de Dieu ou bien il est un faux serviteur de Dieu. Pour continuer à couper ça va donc, parce que ceux qui ont payé à taba memiango nanda kuna bango ba memiango na ba etali bango pesa mena au senga na bino bo accompagner ba famille na bino et pas batu au botindara bambongo po ba memela ba orphelin. Nzambe apambola ba orphelin nyonso. Nzambe ayokela ba orphelin oyo ba photo na bango etambola pona lisungi mais bango mo ba bénéficier ata na 10 francs te, ata na $100 te. Nzambe apambola bango, Nzambe a ressuscité batu. Bakende kosunga bango en dehors ya média, en dehors ya bato baleki na ba internet po bazombongo. OK. Quoi c'est bon par rapport au lobby biso na makambo lobi mais elo mo na lo bato na tuna question yobi ke batindika bato na famille na ba peut-être musupa nga sala ni baba keno liboko o soke pesi o ebate peut-être lingi na famille ebate ya mwa lingi asa eloko moko bo pour famille ebate mais nzambe azo lokumu so to bi keno ba accompagner un nzambe tie conviction na teke batindika famille sko yo sa mandei. Bon pona bandeko wana pona kawana no senga na ndeko na nyonso o azalingi atinda mbongo ya contribution pona ba orphelin asimba mbongo na ye a déclaré Nzambe na lola na motema malamu o pesa ngai olobi le plus grand commandement
et de mettre ton prochain comme toi-même. Ngana lungoli mbongo na nga salaire. Ngana lungoli mbongo na nga ya kayu, ya passe, ya travail na ngai. Nazo contribuer et pas ya serviteur oyo aleki na média pour apesa ba orphelin. Molimo santo ya accompagner mbongo na nga afin que mbongo na nga ekende na aventure te, ekende na escroquerie te, ekende na banzela mabete. Molimo mosanto accompagner mbongo no ata mbongo no wana nga ekende na ba aventure. Nzamba toucher mutema ya prophète wana jusqu'à tel point au salini o memombo wana ofeina ce qui peut celle que azumbo wana asali on ba n'importe quoi déclaration na wana ekoganga nzamba ofuta on le lengi na ye nzamba au battre l'orphelin na le lengi na mais les concernés le cupide nzamba pe aibi nini a frapper en tout cas nazas clair na pekisi mutute a contribuer pour na orphelin nga pene naza bona ibi ba orphelina ebele mais na sengi mbongo te pona kino tala bango o nzamba pambola nga so na $10 na oleka na tali bango et s'il y a naza pe na téléphone Android c'est pas forcément si na ça l'appel vidéo na tient na statut pour naza na orphelina ce n'est pas forcément na kanga bango ba photo na publier bango to be ça peut ba réputation na bango quand même hein et le ban nango ba papa budo baba lobi baza sous ba orphelin te ba komi bana bango ba dingara tout lo ba ke o ba orphelin na biso orphelina non lorsque un orphelin a eu appui ya mutu moko aza sous orphelin te moi aussi j'ai ramassé un petit garçon na Victoire lelo azotanga témoignage ezali na lekisa on a TV10 bande ko basunga oui na zombo ngona o ngape na dana on to sangisa mwana wana aza awa na avenir Nyangara na veni Nyangara na encadrement na centre moya basango azotanga azadi na 5e primaire a okende classe azaki na Victoire ko senga mbongo ayaki kolala mingi côté ya Galaxy maison mo ezali wana un jour na lekisa awa mwana wana ko témoigner aza suna balabala te na possibilité nzamba sungenga na bandeko tozuka wana moko tozo encadrer so yozo kendo ozo charge ya orphelinat mo ya 100 personnes ozo kende au moins teke o pesope esprit mo bando singa bon pour que idée ba orphelinat pe za ya ba prophète wana te ezala rappel ya bangote ce sont des collaborateurs bino pe ba kolo ba orphelinat botika ko collaborer na ba prophète que andoye le 20% ya ki no singa ce n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas vraiment bien. Ceux qui n'ont l'équipe et puis n'ont insisté boy, ezali parce que vent ne komo ya mabe. Batu ba benga biso baloba. To komo banga bino. Kala niveau. To komo banga bino. Bino nyoso bo rande moko. Yango na l'équipe tant que défenseur de la parole de Dieu pour na défendre ba vrai. Pour na défendre ba vrai. De peur que bike Dieu pour là na kata sa ki na biso a influencé bisoté, ba rejeté bisoté à cause na bisonde to écarté. Na o déclaré comme serviteur prophète de Dieu année oyo munde konyo so ko se repentir te a continuer na vie na ya ko lia ya ko escoquer na sima ba orphelin. Bana na onde ba otika ba orphelin. Alors au mona pe na molimo ndenge ni ya yo pe ba ko souffrir. Donc ozo sa bongo yeba ke okufa ba no pe ba otika ba orphelin. Alors ceux qui mutumo azo sa la bongo na bana na yo même esprit no esika okende komona te est-ce que yo moko mizala ke okufi mais oza réservé quelque part ozo tala bana yo moko ba ke na orphelin mutu azu photo azo tambisa tu vas regretter. Alors pourquoi tu fais ça pour les autres? Bana na ba ki désirer te ba sali choix te batika la ba orphelin eza ba circonstance mokili qui monte maman ben mo qui la peur de papa, peur de maman ou par accident, par maladie, par moyen moroboy. Azo souffrir azo lela. Combien balela na ba orphelin mon a lipa moko ba diviser 3 parties. Mais yo zumbongo so mi téléphone à $200. O zumbongo wana OK otondi sinda kuno na provision. Bana na ba orphelin ba olia bien te. O zwa kimbongo wana kombo na bango. Zombongo wana kende ko pesa na orphelina. Ce que somba télévision repentance na yo ezali teka télévision wana zombo wana kende ko pesa na orphelina. Nzambe a continuer ko pambola ba o nyonso ba sala ka ba contribution ya ba orphelina ba o nyonso ba teka ba bien na bango sans pourtant ba leka na internet ba sunga ba orphelin. Nzambe a pambola bango vraiment. Merci beaucoup Nzambe pambola bango. To comme presque na suka notre émission. Bible lobby nga version makasi lobby. Muto sa malam moko bo sa malam
Oui. Alors ça m'a bien comme ça m'a bien. Mais na soukande to le kana jima pour na koyeba. Ce que zo koba ko saka m'a bien. Koba na yo. Ils a Bible, ils a verset mon na makasi na Apocalypse, na makasi verset wana. So boko bo sa malam. Ça malam. Tu sais comment na ki m'a bien o ça malam. Koba nango. Il y a problème té. Pour moi, on peut pas comme moi mingi. Et comme belé. Vraiment moi mingi. Biso toza na fondation moi ça mokonzi. Il y a biso maman Isali. Et soit à deux fois on a besoin ya ko sunga ba orphelin. Numéro izana na se obengi ye otini contribution e pa na ye. So ekomeli biso yo situé biso non papa e na mona ki balbenga orphelin mo ezali contribution na ngai boke na kotala so ezaka biso to okende kaka na kombo X totiki et si to sanini to so et puis là ezaka moi bien te ofandi olesi na ba pété l'homme de dava to chité na moi donc moi lo sona made sona moi tomso ba kalingana na sana plastique au peso orphelin chicken na bidon nous te tolo baba sujet belé. Toro partager na bana nzambe ba sujet belé, c'est le temps de la vérité. Oui. Et les temps de la vérité ne peuvent être jamais cachés. Bande ko bo limbisa ngai. Nazo répondre na question à l'homme de Dieu prophète. Alobi geste nyo so ça non fait une photo publiée. Photo publiée. Yo mo webi poko sala on. Eza d'unité, eza pe recommander na Bible te. Eza pe recommander na Bible te soko ke na orphelinat faut kanara photo. Soko ke na orphelinat il faut ozwara mwana akonda makasi na bango nyonso o kanga photo. Ce n'est pas la compassion, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'amour du Christ, ce n'est pas l'amour du prochain, ce que notre maître nous a enseigné. Ce n'est pas ça. Union sociale eloko wana ozana orphelinat na yo créer page Facebook ba photo bana batu nyonso ya bilambe kata nozo tanda ngo effacer yango nzamba lingi bongo te ba porte Paul na tant porte Paul ba tu bando ku fela ba parents bazala oui apporte Paul la salle orphelinat to bande ko leka na ba kombo ya bato ya ba orphelin. Est-ce qu'apporte Paul a bengama pour akisala no mambwana? Non, nous sommes appelés pour prêcher l'évangile. Qui n'est même dans l'orphelinat, te ya bana wana misusu bazana ba ministère bazana ba don. Te ya bango ndeni ba okola na Yesu. Et puis ndambo ozana ngo tikela bango, c'est tout. Ils ont forcément to kanga bon ba photo. Ils ont forcément to publier bango pourquoi? Moi na so alati salité na balaba ba kangi photo ba publier c'est pas. Zo pe mwana na yo. Pourquoi au sala ba marambo ya boina bana ba? Ce n'est pas bien. Et puis une chose aussi, Dieu m'a dit. Quand je dis Dieu m'a dit, ce n'est pas pour créer un buzz. Non, là, parce que quand on écoute là deux personnes na ebi, ti le ba vina bango eza bien te. Likambu ya rozwaka batu na église, o bazan non préparé comme ma ba on a ba montagne. OK. Chaque vendredi tu as la montagne, tu matin la montagne. Peuple zolé là. Moïse a joué à qui na montagne ko so na Nzambe. Nzambe a pesi réponse à qui a pesi peuple. Et Seigneur le monde bika Jésus-Christ conduit par le Saint-Esprit dans les montagnes. A joué aux alaki message clair ya Nzambe yango akité nango asali nango ministère na mobimba. Tous les prophètes eli na montagne amatana batute. Système wana ya okanga batu na l'église o baza préparé te o mati ba montagne de même montagne des occultistes et des magiciens ba kino sa pe ba pratique na bango. C'est pour cela ndeko wana lobi depuis to matin montagne na ngora mutu ndete panza nanga. Na ora mutu ndete panza nanga. Na tuni pourquoi lobi na comprendre te jouka to kenda to zonga donc vraiment belekanga na comprendre que non il n'était pas préparé. En tout cas to lobelango ba maramboze belé o Nzambe à Talisarato le Belango, je crois, pour l'alelo, oh, Nzamba Tchaki na Monoizaka. Pour l'alelo, Nzamba Tchaki na biso na Monoko, Yangoana, Nzambe alo la pambola bat nyonso, bazola na bémission na biso, en tout cas, Nzamba pambola, tout le monde va commenter, tout le monde a tout le monde appel,
En tout cas, Nzambe vraiment pambola bino, c'est le moment yango tu as besoin bika parce que calamité yo sozo ya. Tu as besoin tikalate ya, tu as besoin de participer. Na sengwana lola, sengwalola eleki ya poto, sengwalola eleki kobina, sengwalola eleki nyonso ya sengwalola, sengwalola nde yango to bongisa yo. Même yo so sale babilo kona pasteur, cher prophétesse, cher évangéliste. C'est l'ère de la repentance. Repends-toi. Peut-être que au moins vous avez ok. Nous avons jugé par rapport à Makambouana. Les défenseurs, il y a des orphelins. C'est l'éternel Dieu. Est-ce que tu as un défenseur, papa? Un défenseur. So kuta ina ina point où il faudra défendre. Est-ce que ou les cas? C'est ça le problème. Donc il faut que tokeba mango to sala kanzambe likola monango amonango ndeko oza na poto to pekisio to kabate to pekisio osungate to pekisio te mais ba ofeneza tala ce qui te ko permettre que mukolo kitaki yo mo pe yet yo mo po yo so pe biloko to ke inde so na besoin na biso numéro yango wana mama an kalamba eza wana opesa numéro na biso. Toi, papa François, peut sa numéro, sa numéro, on a besoin, toi, accompagner yo, au bengibiso, toi, keikuna, toi, papa, le système, au teke, au PC, le faut pas qu'on a photo, pas fibi, lobby, ce que le beau comme bas les PC, moi, c'est ça, nini, et y bâti. Photo, ça, système, moi, là. Ngai d'ailleurs, ceux qui au PC, dont Poto Genotique en orphelinat, le même jour, il y a remise net au salle appel vidéo, moni, c'est tout. C'est tout. Bah, quand on a photo, bah, tiens, la page, en tout cas, je ne peux pas jamais accepter. Ce genre de choses, ils ont vraiment d'unité. La personne merci et pas pasteur Cherindeke. Tous avez na yo anzama pa mbulusi ko zaina mikila poto. Na musala makaso sali ya ozo bashige. Okosi bon kitoko. To mona ki to gondi mate. To lingiso ngola sabana. Qui a bana baza orphelin, là c'est propre. Atema orphelin propre, ko là c'est coupé na do foloté, ko nini bona boité. Moi, l'os, n'a pas été plein l'os, on a ma 2 soins qui chassent, il y a 1000 francs. Hein? Après de cela, on fait aux olés, ça y est, na sana plastique, ça on a d'abord, on a d'abord na sana plastique. Le moment où tu étais bon, donc là, place au pénal par d'autres, on met à cette pour nango. Ndeko a une fois des fois il blessé na poto, mais ce qu'on a qui yo, limbisa. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais, n'est l'homme de Dalobi, limbisa. Vous avez besoin de contribuer na bilamba makam nyonso numéro ezana beng ma ana bato ba benga ma ana ba message comme la biso to ko ba neni ya kosunga yo vraiment auto ko bango wana toke bakana nzambe parce que yena zali papa orphelin pe mobala ba veuve toke ba était na tenamite lo basu kezanini. Ouais, dernier mot pour cette émission ezara ke nzambe apambola bande ko nyonso ba 8 ans ya kolanda émission yo partagez-les à minayo connaissance de façon que y peut on koko na mauvais piège ya ba faux serviteur à la sauver. Et puis numéro nanga ya contact ezali plus 243 85 24 36 903 plus 243 85 24 36 903 pour na bande ko nyonso o bazana besoin bazwa éclaircissement na sujet. Il y a des pasteurs topé na sujet, il y a des danseuses, on a les cas que l'autre fois pour nous parler, les cambo ya masturbation, il y a des esprit des eaux, et puis il y a différents problèmes, il y a domaines aux anango, il y a vie, ils ont un accompagnement, il y a prière, en tout cas ceux qui bengi, toko sungayo na prière. Et ce que je peux dire na suka, ezake, ceux qui y a ma bé, au kutanagi na bango. Yeba Kenzambe a réservé peu ba au nom ba fléchir devant ba balité pour ba apporter peu un plus na vie na yo à travers la prière. Okoye ba bango na ba maloba na bango na façon na bango et puis na attitude na bango. Nzambe apambola yo to bandaki na Yesu na pamboli mutu nyonso alande mission yo na pamboli mutu nyonso ako partager mission yo na pamboli yo pe o ko sala ete bato belé ba s'abonner na chaîne o afin que balanda évangile ba évangile nyonso o elekaka na chaîne o
Nzambe na lola apambola bino. Nzambe na lola apambola biso, je crois que comme presque na souka, vous avez besoin de participer à notre émission. Numéro ezawana, soit le numéro oyo ba pesi biso, ngai numéro za plus 243 947 45 03 plus 243 947 45 03 ou soit au bengi numéro ezali wana na se ya ma an kalambai a opesa yo sous précision et malamu et Nzamba lola akozanga te kopambola biso. Bye, à la prochaine numéro et puis ciao.